Salut la grande famille, ici c'est votre émission Awabiso. Devant vous, c'est votre présentatrice Emeraude Kanda. Le nom de plateau nangaya Awabiso, na memeli bino, Maître Kulumbimbi. Bonjour Maître Kulumbimbi. Yeah, bonjour, bonjour. Pour la nuit, va Maître Kulumbimbi. Bon, babenga Maître Kulumbimbi pour nous représentant valable ya Kulumbimbi. Naza le seul monto zo représenter religion au babenga Kulumbimbi a na kati ya Luanda. Maître Kulumbimbi obimela epa ya nani? Ou bien nani ya formayo? Bon, Maître Kulumbimbi a bimi epa montute Maître Kulumbimbi pouvoir ancestral na zo chance koko nanga moto tikelanga. À l'époque nazaki disons na ba 5 ans. Koko na biso azalaki déjà marabout ye mutu a tikela kinga yango à l'époque tina zwa kango lokola nazalaka mwana muke na yebaki penza façon ko salela ngote oui bador arrivé kaka tanto so na loti ndoto na expliquer mutu ndoto nanga après 3-4 jours faut se réaliser le temps na poussa ne comme na 10 ans des places pena na zwa ki temps ya komi kotisa siko na religion na bandi ko apprendre yango très bien na koko nanga tina komisi 15 ans koko nanga ye ko kufa tikinga nde ava kufa nde azwa kitan ko tikela nga nyonso oya bando utiliser na temple na ye apesa kinga nde place na banda ko travailler mbo à l'époque nazalaki na kombo ya Kulumbimbi te o naza mwana matadi na botami na matadi OK ya pouvoir ancestral o nga na bando dominer plus ezalaki bengu donc on a travaillé trop na bengu bana matadi tout place bazaba évidemment bengu aza le seul muntu o akotaka na maye na mwasi pe bana na OK azalaki to benga bango basoba na Congo to benga bango ba chef coutumier OK mboka na ye lingaki soutende kande zoya ya amikota do juste na po Marshal Mupanzi omona place bengu akota cha singa kota na maye après singa ne bongo na chaîne tilelo ezali. Alors, tout ça, il a un pouvoir ancestral. Na RDC Mobimba. Pour ma Camerounaise à la valable, il faut adorer. Milima et Maïwana, auto benga bengu. OK. Après quelques temps, na yako longwande na kendaki ki na kinde na yako kutana na père spirituel pa longolinga na bugi singa tema. Abaki singa implis na zalaki plus basé na magie noire ou ezaki pouvoir ancestral. OK. Et yenda azwa kinga kotinga na magie blanche. On a monde to bengi ya fodu. Wana nani mtakakotaki na père spirituel na nga Sonie Chomo Seleman Sadat. OK. O Fali Pupa Yembela ba Sonia Chomo. Tony Shoyombo. Oui, wana aza père spirituel nanga. Bia bombinga na kauka pana ye. En tout cas, pe a son en place azana ba maman nièce na ba tete climatiseur. Enfant yana 5 ans. Yenda apprendre nga comment ba itsale la magie blanc. OK. Kotinga na monde avodour ya longolinga kina meminga ti Brazzaville ya zoni kinga na tikala ki lokola responsable ya temple na ya Brazzaville. OK. Et après, on a des kozonga kin, tina zongi kin, le temps via kufimbo. Sentiment na ko fanda na kin ezalaki pona soni. Parce que l'état za soutena mona ki peso importance au fana communauté. Nde na longwaka ba ya ko bengisa nga na pasteur moko ya aya Luanda, nde mutabengisa kanga. Na ena koti Angola, l'état na komi Luanda makambu tuna sala ki esimbaki te. OK. Alors, esenga ki lokola nazaki na pouvoir ancestral ya bengu. Po makambu na simba awa na Angola. Esenga fona senga na ba ancêtre o na kutaki awa. Et carrément je me suis obligé à kozonga mbanza Congo. Na kende ko senga autorisation na place wo mona randa ko na Kulumbimbi do na kenda na lala 3 jours place wana mbanza Congo. Wana na mbanza Congo. OK. On a une autorisation ya bakoko on a kuti awa. Basa la fusion entre bengu ya RDC na Kulumbimbi ya awa. OK. Dès le temps ba yeko pesa nga opportunité wana ba yeko remarquer que na Luanda le seul muntu wa salelaka bukoko o ya Kulumbimbi azate. OK. Et ba yeko pesa nga nde nani wana na yado na minicho na za représentant ya Kulumbimbi na Angola. OK. Maître Kulumbimbi batebele ba yebiote vraiment. Kaka Maître Kulumbimbi. Alors Maître Kulumbimbi, quel genre de problème oyo au résoudre? Bon, pas de problème spirituel pour moi en tout cas, les Kambutu est spirituel. C'est que nazana pour le domaine wana. Comme ni. Ce qui te bandi ko ba sida kindo ki disons. OK.
tozwi neti baproblème oyo ya pauvreté souffrance. Mutu moko atangi asilisi mazwaka mosala te azonyokwama na vi na ye bato bazotungisa makambo ya basi surtout bato ya poto akosala mpe 10 ans na poto azwaka document te. Donc babiloko wana oyo nyonso eza kaka spirituel nde eza badomaine oyo ngai na utilisaka e mingi surtout lokola ngai na mutu aba Congo totravaillaka mingi surtout na bakodia. Toza na badomaine mosusu ya kodia toutilisaka mpona kolongola mutu na pauvreté kokomisa ye na richesse na baniveau oyo ye alingaki azala. C'est ça. Maître Kulumbimbi, awa biso na baabonné na biso ya awa biso vraiment balingaka mingi koloba te balingaka mingi bapreuve po koloba batebele baleka baloba mais biso tolingaka mingi preuve surtout na awa biso eza mingi il faut tomona. Bon wana kutu eza problème te problème eza na sauf que biso bamettre internet biso nyonso disons tokoti rigolo trop na monde internet. Ko démontrer na internet oui c'est bien mais ça ko sala musala de spectacle ezala musala de bako démontrer bomoni et après mutu moko ena kazu moko problème moko déranger qui ebuna ko ko sala mutu vraiment eza chaîne na bino peut-être ça mbali boso na leki bino boye binga te donc na capable ya ko démontrer de quoi je suis capable mais ba téléspectateurs bazotala biso baye ba démonstration ezala rappela musala de musala ezalaka musala démonstration eza démonstration mais lokola bosengi eza mbali bosala na chaîne ya problème te na ko démontrer ça nango eloko te eloko vraiment oyo awa biso eza na posa nango vraiment donc faut Maître Kulumbimbi a démontré biso po ba mingi baleka pe na chaîne na biso tolongolaka sida ya butu tosalaka boye merci lelo jusque là. Donc, toyeba te torondimela banani, torotika epa ya banani. Moi démonstration et ça la biso vraiment. Démonstration ngana osala maintenant c'est pela yo moko lukane fiske n'importe quel billet oyo zana ngoya nango. Anta si babenga ngoni bon na bino. Ata 100 kwanza. OK. Ana posa billet moko invité. Na kosenga vraiment na équipe nanga technique et sunganga vraiment et pesanga billet pour mettre na biso Maître Kulumbimbi a ça la vraiment démonstration na ye. Merci beaucoup. Peut-être yango biso nyonso tozomona eza billet 200 kwanza billet na biso a Angola vraiment. Na éviter na ko préférer yo moko mama journaliste au poussana. Te loka mabe eza te tosalaka mosala oyo tomisana. Zwa nyata yango na lokolo na yo. Ça c'est porte-monnaie magique. On va démontrer ka oyo eza mosala nanga. Ah oui. Sunda Taguartaman, le roi des flammations, le roi des Nagas. Boukarafa Santa, monde d'invisibilité, monde des ténèbres. Balkazar, Balkazar, Ebenezer, Ebenezer. Balkazar, Balkazar, Ebenezer, Ebenezer. Magoga, Magoga, Magoga. Magoga, Magoga, Magoga. Montre-moi maintenant ta force miséricordieuse. Sundar Taguartaman. Sundar Taguartaman. Sundar Taguartaman. Montre-moi maintenant ta force miséricordieuse. Foula Ngumba Misato. Merci beaucoup. Nanzo sala kaka oyo yo oponi na sale la yo. Aza sir poko simba ota poko matanto mbongo ya mbata po ebele ba koma ko sala biloko. Oui. Poko simba yo moko o contrôler. Oui. Donc mingi oloba vraiment exact ils a déjà premier épisode donc ils a flash. To sengaki 200 kwanza. Et bimel biso $100 à $. Non, c'est une équipe na biso technique vraiment et ben de la biso image yo pour mon aki awa ce n'est pas le blague. Non, et brincadère aki. Donc papa oso toke ko changer ngo o. Ego lukela biso makambo te o. Bambango ko landa mateo papa. Mais eza mbongo normal. Eza spectacle yani.
to sengi na ba ancêtre to ba o ba koko o biso to belelaka ndenge bino pe bo sengi nga tembo zana posa bo mona démonstration oui ape na sengi na ba ancêtre nanga pona kolakisa grandeur ya pouvoir ancestral o nga na nango nde ba ancêtre nanga ba memeli nga o nga na sengi bango c'est ça ba memeli $100 maître Kulumbimbi question nanga kana lingena tuna cause ya porte-monnaie magique biso toyebi ke cause ya pour bato mingi basala ba porte-monnaie magique esengaka likama bakila ba sacrifice mais tu jusque là tozomonaka donc ba garçon belé bazosala porte-monnaie magique parce qu'à vrai dire na ligne na yeba porte-monnaie magique o basalelaka eza na ba conséquences te. Oui, merci beaucoup pena na page oyo kotinga naza mutu mo na tangi spiritualité trop do fona so tan ko enseigner pe ba téléspectateurs ba me ko comprendre cause eloko porte-monnaie magique premièrement na kibatu o ba otala biso existe akate c'est du mensonge. Porte-monnaie magique le seul mutu na pouvoir au sala en phase à la maître spirituel netinga ana pouvoir ko sala la porte-monnaie magique yo client aux en atteint ko sala la porte-monnaie magique te ko za en lié na ba ancêtre o nga na adoraka donc eza pas si po yo zo porte-monnaie magique ko na kosala nango na client to muntu aza na posa azala nango o ya ko zo ba ko pese jamais porte-monnaie ba ko pese carnet blé du bonheur mais porte-monnaie magique muntu tout atambola nango c'est kaka on mystère porte-monnaie magique eza nga na kosenga na ba ancêtre o na salela ba sacrifice na nga ba yelinga mbongo parce que yo za na ba ancêtre te yo salela ba sacrifice ba ko yelo mbongo comment donc so ba ko sunga yo fu ba salelo carnet blé du bonheur eza ni eza esprit moko akobanda ko jouer sérieux donc eza ni tozui carnet neti yango to sombi ya sika non yo moko zui $100 na yo o tena kati ngana osambelaka mpona mbongo wana mbongo wana yango ekobanda okende yango mpe kaka ekobanda ozonga eza te ke esprit akobanda oyela or na porte-monnaie esprit akobanda oyela mbongo chaque jour chaque incantation carnet blé du bonheur mbongo ekobanda oya chaque jour te kaka meme billet na yo eza na donc ozwa bik otyango signe ozwi osaleli yango utilise yango soki 0 heure juste ebeti fo ebunga ezonga so na kati ya carnet donc bazoyela mbongo te kaka meme billet no ekobanda okende ezozongaka ocomprendre leloko elekaka na kati wana alors porte-monnaie du bonheur na carnet blé du bonheur ebandaka na $100 esukaka na $1000 soto bandi na 1000 tini kolo eza su carnet blé te wana toke na grimoire o ba faire gola ba yembeli grimoire ndezala na pouvoir ya kobimisa de $10,000 $20,000 mais ba carnet blé du bonheur somme de biso non peso carnet blé du bonheur ya $3,000 wana kosi o esuka ka na $1,000 fonctionnement nango fonctionne comment ebimisaka mbongo di lundi au samedi dimanche ebimisaka te dans la semaine, un jour, moko abimisaka te ya repos. Au cas où force majeure, au coup d'alikamo, ou contester, aux autres préciser un bon dimanche. Au conseil un dimanche, et koya. Mais il que lundi, et bimata pour récupérer journée moko wana. Mais Kulumbimbi, est-ce un sacrifice te? To izaka bekantation kaka. Te wana pena photos à la frana batu. Makambo tout au salaka. Toyeba mo sacrifice à makileza, ya makila pete ezali. On a des volets tout en des sortes de sacrifices. Oui, premièrement, toi, Nani, tu as un pouvoir ancestral. Oui. Oui, c'est ça que tu as l'oignon sozolo, sans que tu aies un sacrifice à Makila. Ce qui tu as un vodou, tu as la magie blanche. Au mato qui t'a fait que tu as un Makila. Donc, tu as approché Bisso. Il faut attendre, il y a Kotuna. Et donc, on a un poste à mettre. Avantage dans les années, des avantages dans les années. Or, client qui a bien la cabisso, atalaka mingi base avantage na ye. Maître, na posa $1,000 par jour. 2000 atalika avantage. A tout nyo te maître, est-ce que tu n'as pas besoin de des avantages et l'eau comme ça? Nini. Voilà. Bien, on a batu bazobeba, bazokufa, bazobela maboma pour ni. Alanda ikaka esengo wana po mona ki mutu moko zo sale. Il est pas impressionné. Or mutu na zo sale ngo tanto zo ki tenko tuna avantage na désavantage. Donc ezaka eloko moko mais so ba sale yango na pouvoir ancestral. Ba koko oya biso ba ko senga o jamais makila. Mais so to ke na magie blanc, faut te ba biso to ba race noire.
wana eza religion na biso te toadaptaka yango koadapte ntango osede omikotisi na religion bapaya omata okita seke kosala kaka sacrifice. Premièrement mpona kokutana na maître fo kotuna maître osalelaka science nini so comprendre aza mingi basé na magie blanc ti ozokende kotuna esu te yebake kuna omata okita okopia makila donc yango omonaka toza na des facultés ya makambo toza na bamaître et puis toza na bagrand maître maître oyo azaka limité na religion moko oyo asali sélection ya magie blanc na magie noire ye nde babengaka grand maître. On comprend? Il faut qu'on soit vraiment temps qu'on enseigne bateau et surtout que na Luanda disons que aussi phénomène ya pouvoir ancestral to bungi ici. Au moment ko bungi sa pouvoir ancestral fallait ya sali piaka. Fabrica zaye piaka. Au moins que ba piaka ba piaka komi ko landa na trop. Yango na ligne na ye ba so isa problème nini? Ba piaka zo landa. Problème ça na no premièrement photo yeba. Ezala des moments boye. Lycée na biso tokotanga kombo te babelelaka gege te twana ngangeta demo wana tant qu'à travailler na yo aza na bacondition na ye tant qu'azo travailler na yo leader demo wana soki azojouer na yo alingaka problème te lo yo leader ozo travailler na demo oyo ya grangeta okoki jamais kozala problématique na bato okoluka loba bato basala mabe mais yo kozongisa mabe te to succès na o continue mais soki ozo travailler na demo wana yo bandi mabe pa bato c'est que succès na o kosimba so mais na Luanda awa tomata tokita mais kama ye non ayaki lobi arrivé na ezalaki lobi mais soki ake mingi na pouvoir ancestral te nga na assuré bino pe kama osala piaka amata kita nga nazoyebisa bino kosala pia bon wana nga nazo assuré bino Maître Kulumi tiko sa makambo oloba o eza réel oui je profite vraiment alongwaki penza awa nauti Tanzanie nauti Lubumbashi nauti Kini le temps nakomi Kini na le seul maître spirituel oyo asalaki émission na kati ya Stade de Martyrs mpona koprévenir héritier ke concert fallait abetaki fallait travailler ki stade wana bien avant ekolongwane mutu tu akoya aotondisa po atikaki biloko kuna do fo fali alongola yango mpo bato baya longola après mpo bato alors après kosala émission tosololaki na héritier bo entourage na ye misu bandimaki misu baboyaki nafanda namona baya na prophète Konde na stade asali bacérémonie suka nango héritier asalaki piaka lelo ezoboma biso bamusicien balingi koyoka bato te balingi kibango trop et puis awa baproducteur baobengisa bamusicien ti obengisi musicien Maître Kulumbimbi donc nakati yo vraiment te kande moko lobi héritier asalaki mpiaka po fali ipupa alongolaki biloko na ye te ko mpona côté ya feregola eza ndeni po tozomona déjà makambo déjà babato ezomata donc concert mpenza ezala eza problème te nga na assuré bino eloko mo mpona feregola feregola na concert na ye fo aya na bachef coutumier omoni fali atravaille ayebaki ke Kini wana akoli na Kini amokolo Kini me mabele wana eza ye te atravaille na bachef coutumier et puis aza sage oyebi eloko asali bachef coutumier bafongoleli ye nzela alakisi baimage wana te alakisi bino ka image ya prophète Konde héritier pas welisi pas prophète Konde on va dire que fallait battre ba bakoko fallait ba que pouvoir ancestral ya monde ko tombola musique na ye parce que ça plein oh fallait ça na des martyrs et quand on combien de personnes mais ce que tu es en Luanda chikokero yamuke fallait to dire c'est ça le problème na Congo ayeba que pouvoir ancestral existant mais le temps ya ngola abosani que pouvoir ancestral ngo apesali et ça il faut une autorisation par Kulumbimbi le rôle abosana ke loko wana akoma kotala ki aigle oyaza solution ngona to mona ki stade chikokero yamuke et to ndite donc en tout cas Bekam soko zolanda nga pardon nga na obengisa bino te bokomisa nga ya bino non mais la lika boyeba que sans pouvoir ancestral na ngola o musicien nyonso akoya amata kita so bachena salo na clan ba osala piaka bon faut ba pouvoir ancestral donc faut ba banda na pouvoir ancestral so ba kocha lota en tout cas ba mata ba kita ba producteur ba ole ma obengisa
vraiment na bandeko nyonso basepela kolanda biso. Donc émission na biso déjà ekomi nango déjà na fin. Tosolina maître Kulumbimbi docteur spirituel. Donc binomo déjà bolandi alobi nyonso za na problème à finance. Babwa ke lo sida ya butu. Oza musicien, oza joueur, oza na posa ya porte-monnaie magique. Donc yaka okutana na maître Kulumbimbi, numéro na ye zawana, apesi numéro na ye. Nyonso boko solo la na ye. Awa eza makamba lokuta te omoni. J'ai eu mon $100. Donc, Eza le Koutate Okutana Maître Kulumbimbi. Merci vraiment à tous les abonnés. Bah, on soit sepela kolanda émission na biso awa biso toujours ma camion et bobo ça na ko s'abonner sur Miss Girl TV. Donc beaucoup ba information y a bien na chaîne na biso Maître Kulumbimbi ba mbote na yo vraiment on copie ça précisément et pas nani. Bon mbote na nga mingi na staff on travaille na bango o eza penza bureau. Na ba tout travail na bango to ba LT Grand Pentacle. Petit nanga David Azana, Masalanga Kasidi, Fataki Ousmane, petit nanga Sous, Exaucé Fataki, en tout cas, place à Bambota trop, sans oublier Masalanga. On a tenu $4 pour tous, Gondo. En tout cas, on a ébi, Pembe, on a ébi, KBG Bazana, millionnaire Azana. En tout cas, Bambota trop, et Sika Bozali. Merci beaucoup. Salut à toi, Eltegra. Et joyeux anniversaire à toi, jolie Nangiele. Donc, profite bien de tes jours, que Dieu te bénisse. Donc, Babo Tamarakaka, joyeux anniversaire vraiment à toi, c'est ton jour. Oui, je profite de saluer Jibaz Jordan Bata, Kilo Yamboka. Donc, awa vraiment na studio na biso, je sais na biso moba muinda et que ça la biso bien. Toti ko solana, dorta, maître. Kulumbimbi a expliqué biso déjà nyonso atalis biso nyonso bozana posa na ye bo contacter numéro na ye ezawana ekoleka na se merci na bino nyonso merci na ba abonné na biso merci na batu nyonso ba sepelaka na ndenge na présentaka émission nanga Zambe vraiment apambola bino donc bobo sana te toi na mois de mars. Ciao bye bye.